Ouais, Ibrahim Nzambe na nyonso Jonas Likompa oyo. Bena Nzambe na nyonso. Petit na oyo Jonas, Mille Baguettes, la compagnie entière. Donc, un plaisir au monde à autour de cette image. Ça bien. Talakaka. Nous salaka makambo ko ezala. Pesa tango. Pesa tango babi akitani makambo. Donc kozala na système etali makolo ya Nzambe. Ouais, Nzambe na nyonso. Ma Charlotte de Pigeon Vert, balobi Coco Kabi, Coco Kobos, Coco Kobos, aussi banani Fanny Mbimbi, Bibiane Ngalula, Antitata et Botala Jonas Yeyo. Jonas na bino Jonas ya beta kanyosa yemba kanyosa kwa. So do yemba to esafu. Comprendre. Yo ba osanti yo. Ba osanti yo na makambo. Yemba to yemba. Loko eza makambo Nzambe. Loko yo moko zana uza Nzambe na nyonso yebi. Asa sanza makina madeja. Pesa tangwe. Pesa tangwe. Jonas yeyo. Jonas yeyo ndiko bayaya. Pesa tangwe. Jonas Likompa wa Nzambe na nyonso na matamata likolo. Nzambe na nyonso na matamata likolo. Okay. Pesa tangwe. Pesa tangwe na dilengi. Pesa tangwe. Yango na bini kuna mafuta. Pesa tangwe. Pesa tangweye balobi toza na prince mama ezala prince kini pe na marque système ekoma neti poto na prince kini na prince kini pe bitubande zoleka kini pe na marque système ekoma na dan donc pesa tangweye ye na makambo pesa tangweye na makambo pesa tangweye Pesa tangweye mama na bana to bina bilengi pesa tangweye Nzambe na nyonso lobi katika kolela pesa tangweye mama sipa biloko esi babito bon ngai nalobi kaka boye napesi basalutation na Antitata nalobi Claude Poto Claude Mignon Bilele Claude Mignon Bilele Jonas Depo Mille Baguettes Claude Mignon Bilele Yvonne Todak donc les dégâts toujours donc bilengi na bilenge zongi attends na bisaki bino ke bilenge zongi makambo les choses deviennent seben kitoko na chitoko wa Ibrahim Nzambe na nyonso yoki pesa tango na inspiration balobi miliki na miliki donc sukali na miliki yoka loke bimi pesa tango ale Nzambe na nyonso lobi totika kolela pesa tangweye ekajo mwana Jonas akobeta kitare pesa tangweye